Selon la vérité. Amour epesi kusirkwire sepsie kudani na malaise mige balingaka ndenge nini yango mlakisanga lelo tu m'avais promis Sheraton. Je me suis retrouvé dans un ghetto où les mères et les pires la kaki lele sukelinga mabeo. Selon la vérité. On a vraiment bima au sokoli obimi na coin na rompwenga bana ozi transport qui répétition na KV. Et comme déjà na KV à centre ville esprit bandi au fond. Donc ndé na beti japa vient na pacha boy fonata la sko groupe na okende. Je mon enfant na TV na moni l'André japonais. A epesara programme ya ongeto na journal à l'époque. Selon la vérité. Abeda un jour ya okende ozonga osala test été. 11e jour ndé on a réussi à tester mais ce qu'autant on a zonga ki na remettre na relation na maître. Bande au pesa ba briefing na chombo et à moment crédit moi nini na côté na ben avant jour na yaki siko goga ki ba imba libanda a MC champion voir le kende ou kana ba imba na champion bimina guitare selon la vérité anga ba souci anga ba penseo talanga ya wa moteme tondi na ba souci zonga 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 chéri nanga tovanda kinga na yo bolingo Jean-William soki naza selon la vérité. Ouh chéri mon amour permettrait sourire et sala à te lever des rideaux mamatama gelo kanga Yannick Makangila japonais bengombo selon la vérité. Joli Mobiala, on a bien gagné, a eu petit toi adopté na Victoria. Petit frère Wana, to lapidé, pour a sali sopis par rapport. Mais moninga na poso ya poto, yondo so ya poto boye. On fait na fauteuil jeune ma beza puis so ya poto ya vanda. Selon la vérité. Rosel so vocalement à Bobby Ronaldinho parce que on est ba timbre ba. Pourquoi c'est un place to école tu n'as pas professeur mbamozo qui n'est pas moninga na classe collègue na ngachi. Ah ya moninga na classe. Mais on est tous des travailleurs. T'es mais ya l'orchestre. Hein? Ya l'orchestre puis ya ba musique. Ya ba musique qui kala. Pourquoi on fait na c'est tant ya sa musique, il peut sa musique. Pourquoi on fait na makasi na selon la vérité. Yebisama sobombelinga ngana yo kipe mingi mbazali kokebisanga soki okobomba mpe oezala kati ya motema na yo yebi kaka yo yebisa lari selon la vérité. Mais bah toi dans la scène musicale vous juste passer à il y a que artiste a présenté bino liboso na grand public des ana ba concert des la poule gaimo Cosa Nostra où on a projeté na Zénith des bima yemba bima bina donc depuis mon enfance j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Grâce à mon travail, mon courage et avec mes ambitions, je suis devenu l'homme dont je voulais. Alors, comment matérialiser mon rêve? Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves.
Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon c'est mon amité. Ok, fais-tu mon nanga? Non, c'est pas côté ni. T'es carré. Ok, fais-tu mon nanga? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe, mwindu, akosokona c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Frères et sœurs en Christ, ceci vous concerne. L'Église Les Messagers La Parole Révélée vous signale le changement d'adresse pour nos cultes. Désormais, tous les dimanches, rendez-vous au numéro 158, 164 de l'avenue du 8 mai 1945, 93 150 Les Blancs-Ménil, de 11h à 13h30. RRB, à partir de la gare du Nord, descendre à la gare du Bourget. Bus 152, arrêt Musée de l'air et de l'espace. Le Bourget. Bus 350, arrêt Musée de l'air. Bus 610, direction la Courneuve, arrêt Musée de l'air et de l'espace. Référence Apart City. Le rendez-vous est pris tous les dimanches en l'église Les Messagers La Parole Révélée. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Bienvenue dans votre émission Fauteuil jaune, fidèle internaute. Bonjour, bonsoir. Merci pour la confiance, la considération. Vous êtes à travers le monde, à travers notre chaîne YouTube, sur la Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et Larabino, la vérité en face, comme d'habitude. Mais c'est bien dans la société, vous avez promotion de mon album, tout un soirée, barbecue, concert, pour hésiter pour contacter Bisso pour la promotion. Il y a Bido, on a Bino Bozanango. Nous en avons événement en France, précisément à Paris. Nous avons affiché sur le Diesel Gucci, le 1er novembre à Bataclan. Tout s'il vous plaît, vous avez la place pour nous appeler sa force dans mon emboka à Diesel Gucci. Rendez-vous le 1er novembre à Paris, à Bataclan, avec Diesel Gucci. La baronne Karine Mokondi, le 9 novembre, à Paris, anniversaire spécial. La baronne Karine Mokondi, et vous allez soukana retrouver ba star rebelle ya Congo ba joueur ba comédie ba influenceur ba influenceuse sur ba tiktoker na ba tiktokeuse to vous allez na biso nyonso pour nous souffler ensemble na ba chinois na ba mourir o ba tout ba la baronne Karine Mokonzi bozo à place bozo à bien na bino so somi billet ya kolieza na ya komeleza na kati ya billet 22h to démarrer soirée 10 minuit kozanga te na invité yo somba billet to okuta na biso nyonso to souffler bouger avec la baronne Karine Mokonzi. Frère Moïse Matouta, rendez-vous le 25 octobre à Bruxelles. À Bruxelles, bisogno surtout à Bruxelles le 25 octobre avec frère Moïse Matouta, moto de Nzambe ya solo. Et puis ils ont respecté la logique, ils ont se comporté. Le roi Moussali Nzambe, frère Moïse Matouta, mon frère Bassali Nzambe, ils ont respecté ma commis Nzambe. Ils ont été kayo aibi, a escroqué frère Moïse Matouta au Nzambe. Na bosolo nyonso. Rendez-vous le 25 octobre nakati ya Bruxelles. Biso to kozala wana boya to kini na Nzambe ba problème na biso yim to kozala biso solution. Boya to bisa Nzambe ba souci na biso yim to kozala biso solution. Rendez-vous avec Moussel Nzambe Moïse Matouta le 25 octobre. Les Karma par Karma Love, grand parmi les grands compositeurs, parmi les grands chanteurs yamboka na biso. Après biso rendez-vous avec Love Ezayo. Love Ezayo Ndego Zotaranga. Love Ezayo, c'est-à-dire Love Ezayo
album ya Karmapa après 7 ans d'absence d'intérêt là à Elibiso Love Ezayo sortie officielle le 15 novembre dans ma plateforme Nyonso et puis na YouTube na ibo s'abonner déjà s'il vous plaît bien avant Bozela Love Ezayo avec les Karmapa grand parmi les grands chanteurs Yambo Kanabiso Love Ezayo et Zoya à bientôt. Les Padres Ferrigola juste des nuances grand parmi les grands chanteurs Moutouya Makambo le plus populaire du moment l'homme du moment Paris La Défense Arène à rendez-vous le 26 avril. Bozo habillé, Bandeko va jouer habillé. S'il vous plaît, Bozo habillé parce que l'artiste est trop concentré pour un concert. Oyo se préparer bien, na musicien, na équipe, na vraiment concentré pour un événement le 26 avril. Faire rigoler, vouloir ou pas, à ma histoire en France. Toso là après le 27, le 28. Non, c'est bien, c'est bien. Yo mutoko ngozanga kozanga te boya toka sengo toka musique qui toko oyo juste de nuance les Padres Ferrigola. Rendez-vous le 26 avril avec le Padre Ferrigola. Nenef Sarabino, chaque mardi, na Sola Vérité, en direct avec Marlène Kassanga, DJ Lutonadio, Mobondo, à live. Vous se connecter, vous s'abonner. Ah, merci. Vraiment, vous s'abonner chaque jour. Merci. Vous mourir bonne musique. Vous comprenez que vérité, ça raconte, promotion, ça pas migi, vérité, ça pas migi. Awa ezate mythologie te bato ba finga baninga to ba finga ba musicien ah ezande ça la promotion et artistes et musiciens de tout ça la promotion il y a les Padres pour le 26 avril chaque mardi à partir de 20h de démarrer live na ba inviter les biso pour ça la promotion à concert il y a les Padres Ferrigola ngara Marlène Kassanga DJ Lutonadio chaque mardi na Sola Vérité rendez-vous à ne pas manquer. Na yebisi bandeko nango botalanga na États-Unis, botalanga na Canada, na France, na Belgique, na Allemagne, na Suisse. Oza na France, okosomba lupango na États-Unis à travers DG agence oyo. Oza na États-Unis ngosomba lupango ofutango pendant 30 ans, pesa confiance dans agence oyo. Les agences a monene oyo pesa ezokomisa bato ba propriétaire na kati ya États-Unis. Oza na mukanda ena na Europe, onimosoma lupango na États-Unis c'est possible avec DG. Donc c'est-à-dire bandeko tout bona na biso s'il vous plaît, ba numéro eza wana pour plus d'infos, bobenga ma numéro wana beaucoup mamba papa mapango avant l'âge. C'est-à-dire oza na 20 € avec le lupango pourquoi pas. Oza na dokia ena na Paris, mais lupango na États-Unis. Et puis songo au sommi lupango comment enregistrer. Mbala moko visa. Au KP, au moni lupango non so pour nous en nationalité américaine ou américain vite fait ba démarche ba on peut comme ba aider na ba démarche comme américain parce que sombi aux États-Unis. Ali bobenga okoza même na Congo même na Brazzaville même na Angola c'est possible avec DIG agence ya makasi aux États-Unis et comme ici ba te belé ba propriétaire. Les gens yambo qu'on a biso Kofi Olomide il pas somba lupango na agence vidéo bomona circula c'est grâce à agence de Kofi Olomide na passeport né à ça et là à somba lupango aux États-Unis. Donc you peut ko hésiter te vendre aux États-Unis benga zo ben faux vendre en France benga zo ben faux pendant 30 ans au futanda kuna yo au kutanda ku biloko nyo suza na kati yo ka okoti. Merci. Ah, Cédric, bonjour. Bonjour, le PDG Miguenyema. Bonne santé. Quand nous avons battu la team. La team toujours dans les bons. Donc, ils sont calmes. Chacun de nous a un coin, mais du moins, un groupe. Nous sommes comprendre que moi, je suis intact. Pour se sentir bien, déjà, on a la difficulté aussi, ma téléphone, tu vas répondre à un message. Très bien. Donc, dans l'ensemble, c'est bon. Badbusto aime bien un fauteuil jaune. Bandiko balinga ba parcours na yo, botami wapi, okoli wapi. Et ça va vraiment bien. Botama wapi, okoli wapi. Cédric Mbungwaza congolais. Abotami na Kinshasa précisément.
l'hôpital à Bobby, là, je pense qu'il va devoir aller à l'hôpital à Bobby, les gens là-bas. Voilà. Quand ils Kubota Marokola, Pré, Tobandi Okutoya Libanda, Chic, Kojim, tout ça. Obandi Okeneroye, Bamo Mambaroye, Manaï, un groupe d'adoration. Et après, l'église, Obimi Libanda, Né Zalara, la Master, Obando, mais en musique, à la quartier, tout ça. Déjà, dans le quartier, on a un Kolaki, l'orchestre, ça y est mobile. Quartier Quartier Malala, je pense pas qu'on a commis dans la cale. Ah, ok. Oui. Bah, musicien, bah, qui est des classes, tout à fait chic et répété là. Chez ma pas ça, tout à fait chic, les orchestres, bah, viennent à l'issue arc-en-ciel qui dit, Mawaza, il y a El Paris. Bah, Pichuta Motunga, bah, viennent à Guilembaka, bah, viennent à Chikito là. Donc, à tout moment, on les cartes, bah, on tient dans le coin. Bah, orchestre avec tellement belé, sont ratés chez ma pas, ok, au coup, t'avais Bojo. Na makolina okeboye troka la musica orchestre va gérer ce bon bagina va venir va Chadibois ils na quartier na biso ba d'horizon d'or orchestre avec vraiment ébélé et après goût et bandi kokota na royo kana okenda kotala bango guana et bandi kokota comme le on bezaki déjà na nzoto ndiko mai ko ganga na bandi ko bina na Sun City orchestre ya Champagne Overdose grande série ya on a vu ce Joël Show, on a vu qu'il y a Joël Lukoki, famille Lukoki. Donc voilà, famille Lukoki, tout n'a vu qu'il y a Hollanda Bisso, on a vu si on va je me souviens à cette époque-là, tous ceux qui ont répété, bon, on a répété un triangle. Donc on a un petit mot à Jimmy, on a apprendre, on a dansé, ça là, je suis chanteur, moi, Zate, on a kangi vide. Voilà. Oh, mais ça qui va 2000. Si je ne me trompe pas, on va 19 ans. Ok. 19 à 20 ans comme ça. Et ça dit que Gouana n'a qui est un triangle dans Sun City, il y a une zone où un quartier na biso na banda au pratiquer. En fait, les arts secteurs moi comme dans le quartier na nga pena na malala kuna ba ebete ngana o mekaje banduli rien que l'eau ezaki na nzoto. Donc, na zongi, na kangisi, ba master na nga mokaza na ngola Gucci Mali, l'agent secret que j'ai sali. Moi, quoi, Aza soit invité, puis à son âme, faux $, biko. To bandi, orchestre, na biso la gasta des stars, na veni qui bande, biona, ta. Et ça, il souhaite que beta concert mon quelque part. Ba groupe to beta nango, soit na moni groupe, moi, na mon niveau supérieur que biso, lobby na ki test na groupe wana. Après la gaz, on est au Kindetira Nova fondé chez mon le président Gino Matobo, grand frère Yanadej Bafanta. Bambo Tebele président. Parcours via moto. Tira Nova, na qui vibration Pentagone. On a eu autant de vie dans la machine soliste et adopté un peu comme petit frère naïf biologique. On est fan d'avoir même chez na palais ou la na ou la 5 ans la muso faut de travailler bon. Asimbi guitare ndo beta ndi ko apprendre ba ancien succès ndeza la kama répertoire washinga la kina na vina nga bof kimvondo ba pichu l'empereur moi na ba vina nga idéologie c'était comme ça après washing vient nga soliste on a ko memanga la Genève orchestre ya vina biso pacha miliki na kinton to beta ba quartier ba ya ko beta pa jika go na fonga bena mo beta pa jika ba memanga na echecheri. Et ça dit juste en Éthiopie, on a répété en place, chic shop, l'ingé, on a répété. Si on a qui on a, bah, vient en Charlie, non, il vit de loin. C'est tout, tout on va conseiller, il faut, monnaie, bah, courage, on dit qu'au bima, déjà, t'as là, boulot, il faut tes esprit. Na bandi, na santé, c'est à la Genève, pas Pacha Mili, qui a un oncle à Fifi Siwa concernant. Ok. Ouais. La Genève, qu'on a des places, na joie qui peut mon esprit, si quoi. On a vraiment bima au sokoli, au bimi na coin, na rompoenga baana, aux transport, qui répétition na KV. Et que comme déjà na KV à centre-ville, esprit va dire au fond. Bon, on na bêtise, j'ai pas vu na pas chaboui. Fonata la sko groupe na okende. Je mon enfant dans la TV na moni l'André japonais. Aye pesara un programme ya Ongeto national à l'époque. Na die chez tata ba to sala voyage kayen.
nakei nasali test na ngai bazwi nga pe po boulot ezalaki pena vers na télé toando préparer album suspension si je me trompe pas suspension tout ça là-bas ba une minute na yo déjà une minute na yo ka moment tout ça na suspension na tata tout ça li ba bibi chez kunku obakisi makanisi likolo makanisi nanga talana combien kala vers les na TV soit fait nanga petit okunde bembe yimto zo kunda ba définiste tout ba les gars qui asko na quartier kombo na temps ekoti mais on a ça yo kan oh moi kundi bembe nini voilà tata mtobe kunde bembe oui ya yi moi sobriquet d'après mon avis sobriquet oh bimisanga na voilà ba deuxième c'est ni ba longo sérieux yake bon ngato na komi na côté de l'aventure na côté master moko ayembi mais non auti pas bill net ça y asala vocal ni pas bill na Claudine Nzoka première vocal avant après love premier vocal Claudine Nzoka avant love ya kala donc voilà na côté master ba na moko akoma na ba Kenya boy ba comment kimia ils ont souhaité kala mais on doit reconnaître avec de l'aventure de là je crois sera longwete akenda yi maison merte ala na suspension ba période doit ndé besoin pour na kuta ki epena to yembine mon qui après mère na biso sko kombo wana sirno wana ndé wane au déranger non kombo té après fait na kata pe tout na tourner au-delà pe ba réclamation à mère esprit pe na kuta kuna na kuta ben esprit wengi esprit wengi ande ko circuler en tout ngasko na odi jana ba quartier ba musique mo pacha esprit to abena mo esprit na biso na wenge na kuta ke ba baluka vie parce qu'on a koka pe ko supporter ba esprit wana te na zonga na parler ndi to na zongi to mi ko travailler na Gidol ve na sala bantu que j'ai sali et que ko sala nzambe to bandi pavé Charles Dangi wana toujours répéter ve na Charles Dangi après si ce espace qui peut ailleurs to bandi ko travailler wana zoom musique à vibration pentagon to sangisi un mouvement to travailler né Luxembourg kimbango solo avec ici qu'on a cop pour y tout ça il n'est pas bien ndai a signalé Jos non badani kuna na ba ali cher ba longwe orchestre bouger singa fu bana mai moto vimbi ça moi ça na Jos mondele abetele lisolo ni non na master na ba chanter so ba et simba ba ili solo ngai na frère master na chante tito mabia la comme mes frères à servir œuvre dédiée to kinda pe Luxembourg a même sur pas bil to ça test na parler qui to ko ya aux États-Unis to bani makambo na fin de 8 ans na bil et après na mona ke fona quitté pour na ki groupe na kinga moko quelque temps après na eko bota na omi na charge donc fala ki na luka placement oyo nazo mega ole la mo suyer na pour que permettre moi pampers moi les alifante kota pas bilo continent nini tant bila a sali orchestre bien ouais après non tu as après biso dans to sali album mokusa mon Congo comme il a ça qui clip ya manio comme pondu manio comme ou biso arrivé na biso to komi to sali mokusa mon Congo to yo sala fo deuxième album Fukushima to no salon na Braza na vina na Freddy Walelo na vie tuzaine na Gare du Nord il a rejoint sous ba monteur à Butu dans ba studio Freddy Walelo toujours et après Fagina Lucas orchestre oyo yebika ndeza pas bilo sala ba vocal nini ouais na ça iba solo mais zoaki chance wana te ya roté ateka ba musicien de ateka ba obazaki avant après départ na bango yé pas les bena tika ika na ba sebe na e ko beba ya bilai to tika na album on a be na mukusa mokongo na salaka des solo vocaux mosaki na nzembo ya Luxembourg bolingo souffrance bolingo nde douleur ekoti motema ekomi kotungisa bongo na susi na butu na lala te kakaba kala nga salaki
Au bord de la rivière, nakanisi maso nalobelaki yo. Mais pourquoi ya yo bolingo bololo pananga kolekata nova jean? Macha bolingo tobetaki arbitre ndembanda na ngai. Ya lelonga na lembi ba carte rouge. Na betelo maboko pra na Diara Lopez. Na betelo maboko papa Jennifer Elito. Na betelo maboko pra Kende Charles Daniel. Na kashakala. Nego sala. Ngayoyo. Pele tanfumu wana bana boulevard Bailo. Bolingo mema ngai na ndaku alo sambo na katolika. Pona gumbaka mabolongo na ngai Sine de la Croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Wana ina Fukushima na wana ina mukusa Mokongo. Na Fukushima na ego sto sanze moment ko après basé benebe to ça Rachel Molifa. Amedenga sa kilo sambo nanga. Kobima na yo Angelu ya Nzambe. Prison c'est na yo espoir vie nanga. Na préféré na limwa ke nazanga yo. Oza vraiment modèle ya ba mama. Oza vraiment modèle ya ba femme africaine. Amedenga saki le sambo na biso. Mama. Ah, bavoka na ekimi nango ya. Ah, bavoka la Bill. Ah, bavoka la Bill ka la oui na oui ka. OK. Après Bill nde toye la team wat. Après Bill na fanda ipina na parler. OK. On le orchestre. Na longwa ipina nga moto ti kabinda to za ina ba ken piana. So ipina mo ba tebele ba journal ba pacho RFI histoire ba yebiango. To na zungi après mambo na ndoze la retour ezalite. Nathalie be auto chasse koma ki bon. Na ndolinga vient nga tellement fort. Autrement au salaire itende na zonga na pali na fandi na bisika ba mainga na ya souti. Pour ndo futa binote. Et bah réalité nous les attend c'est pas vraiment important dans il attend mais non mais ça encore ta parcours décision il y a encore peut-être yango sali yena comme place ça dit bogende cabine na besoin salaire te petit concert ba futi binote bon on a vraiment besoin ko ta détail parce que parcours est dans mon laï au moni les anzila na lekaki donc banco to ba réalité attend ndé tremplin il a eu tremplin pour commis en place on a commis lelo. OK. Donc quelque part ils arrivent bien et faire partir de la formation. Il y a qui artistes et les autres. Est-ce qu'on a formation? On a une formation. On a un Congo des formation. Au Samsa nous ba foot des formations. Kasi photo ba congolais. Comme un congolais. Au moins on appelle yope na orchestre no ça baninga. Na mboka na biso kenda bongo au sa ndeli. Yope au ça ba ministère un jour bon. Bon on a ce que comme ko dépendre na bingo éducation to na motema na façon na ya vivre peut-être. Façon de vivre, façon de vivre na ba collègue na yo, na ba pire yo, na bana na yo, na famille na yo. Soyez bien, na bango déjà. Donc c'est que na ba travailler nous un jour. Vous avez quand na bango bien. OK. Aujourd'hui ba façon ya batu. Aujourd'hui ndako 8 ans na yo. Na zo étant na fanda ya ta ba 3 ans na meki ba test na orchestre on ndomo na fait na beta par rapport ya bunanga. Et si m'a été vient en mot à parmi les administrateurs et orchestre orchestre non Bill na mutu na biso baza ba pire fort donc yo a déjà simbate yo fo ozonga no yake na ep na yana ngombi ndezala ndeto ibate sa kishasi ezala to komiti na siège wana to kuté na veli banda po ndo singa fu ba poa. OK vetan solanga ngana ba gotimba ngana résister première semaine deuxième un mois deuxième mois na monga théâtre donc vieux na mambo ba dans raison c'était Nzambe asala be grâce fa pas bazwanga kuna pour ki koto ti mois ta ebima donc qu'est-ce qu'on aurait bangote pour bazwa oté on bebsi parcours nenga parcours na parcours so beba ifena kufa. OK soit fena kata ndule na ya fauteuil jaune. Bon pas la team wata ifondi ba porte so eba miki de marabeli mais na parcours na wana tangeli biso na quartier ti et pas Bill Clinton ba mauvais souvenir les amis
Pas mauvais souvenir. Ah, et ça moi belé hein. Anéga musique. Pas mauvais souvenir. Nabil kaka to côté. Na quartier Tipabil. Pas mauvais souvenir. Bon mais pas héritier pas mauvais souvenir pas Rosa. Ba mauvais souvenir ezate déjà né na tolo ba. Fayi pe ba mauvais souvenir ba réalité wana. Il y a bientôt ya mabe na kutana ngo. Mais après na vie il faut accepter noir et blanc. Pour sa réalité. Ba bandeli question là. Na parcours à montou na vie nyonso même si au matin, ils ont toujours na ba côté mo boy ba kombe zalaka. Ils ont toujours na ba côté mo na pe clarté. Na carte sa parcours vraiment vouloir ou pas il y a des mauvais souvenirs. Parce que les jeux ici sur Masala Moradaya, ils ont mauvais souvenirs à carrière parcours na yo. Ils bel aime sur ozobo lo bango habité pourquoi au moni ils a fauté jeune na koki ko étaler parce qu'il y a des réalités où na koki ko betango na sentiment ko ba carrière na mais il faut toucher ba famille mususu ba ta la biso. OK. Donc on a pu se réponse avec beaucoup de sagesse pour qu'il te choqué ba ton souhaiter ba ta la biso. OK. Ouais. Ba souvenir malamu ezani na parcours. Et bien, la commission a 5e passeport déjà, ils aussi là, caché. 5e passeport qui est vidé, place à hauteur caché, soit s'il est expiré, na salisi mususu 5 ans nango na salisi mususu, et là parmi mes meilleurs souvenirs et carrière nanga lelo naza. Je suis heureux, il y a un fan dans le plateau, on a fauteuil jaune. Bon, solo la yo, solo la paix vérité. Donc, naza fier nango. Il y a parmi mes souvenirs, on a baki sana, on a nango. Donc, poto est comme normal. On a avis comme normal. La famille autant sous. Narosa ou deuxième ou troisième personne. Donc, première personne déjà dans la musique, parce que biso famille ça va chanter. OK. Ouais. No, premier, banda na mère nanga, grand-mère nanga, ba oncle nanga, rien que ba bimate mais ba souti le bana l'église. Lelo naza fier à travers voix nanga, ndé meminga et memanga ba poto boy. Donc, il a parmi ba meilleurs souvenirs il y a vie nanga. Oh na robo sana raté. Donc lelo sur na fauteuil jaune, na baki si les sous likola ba o ezala. Très bien. Au côté de la team d'Eni, babede la cop baira otika yo mi ndara vraiment ko comme ça le salaire test. Te ngat na ya tester. Après qu'on fait on a parlé pour to sota ki on. Na fana na parler vient na mo chéri ma wala na pie mo tenevi wala na vidéo au sala sous plaisir na zongi sana histoire abenganga papa za vers 14 to fana na Redisson les Sarkozy. On géré ba page artiste. Na si on a parlé. Kutanga show na chambre froide ya Mayalos na rond-point. Naza paroli mutomo. Wa paroli ok na koma. Ça prêtait vite fait. Ni na koma yona. Tala masolo za boye wata longo azo recruter ba musicien il faut. Et solo na seja ba 4 mois na emba raté na sala la physique telo te na fana nga privatiste on a kenda inde simbate. Aux après tous les canaux tonde mais sinon nga na mbila na tambola na minduki na ngai tous les canaux biso déranger te to beni masa na ngamo Oli German na auta matadi bala na pesi bala matadi bala tumbote Oli German to parce que to ba adresse te place goga ndé ko répéter il y a orienté biso adresse au moni sozi magasin Saint-Luc au kiti wana otunika pa wata ba laksa ngesa na kenda père oza na Saint-Luc wana okota chez Goga. Donc au moins les toza ati na port de Paris wana. Donc déjà tu ozo yo ya na car mais o le ka ba musicien o ba ça test na nzela net ba ba to bi ma stade. Mais ba okende. Ti na koma na avenue na coin avenue yo mo na avenue niveau etondeli bato. Donc so oza na esprité o retourner zongi. Na kiti na carte na kota wana ba ya jama msu bazo miyembela libanda na kuta na kata parcelle te azo miyembela déjà libanda ba animateur
Avenir on peut ça munene été. Na biso. Quoi kalawana. Taka neza siko ba misi koto donc plein avenir. L'esprit ça qui déjà na auto beta na comprenait déjà moi jeune na moi aso na ifona sande. Na créé une relation avec na porte soana. À l'époque na kutaki ba Rajumbala, AJJ, la Kisamboka, tonton Kisi, Joël Kosi. Ba seni amambembe ba ndele ntiala, ba chéri ya busa ba yabola. Na kutaki ba na porte soana na lokina on a convaincre bango. Na maître à Italia, bato armée rouge si je me trompe pas. Armée rouge ba na Kitambo ba ki wana belé. Na komi na créé relation na bango maître ngai boy na se présenter des aga wa courage mais non look espace solo la ndenge za na yibi na position de bon hôtel des gens na chômeur na bendani mupanzi na ndi ko composer siko bato ambata basala mon arrangement ni moi ni pour que na libérer ba Dieu me voit père na beta 11 jours. Tabeda 11 jours ya kokende ozonga osala test te 11e jour nde on a osala test mais ce qu'autant on a zongaki na komeja na relation na maître bande opesa ba briefing à chombo et moment crédit moi nini na côté na bena avant jour na yaki siko goga yoki ba doyemba libanda a MC champion voile kende ukana ba doyemba na champion bimina guitare de na biso ya lelo le maestro champion voile abima na guitare devant portail. Nda bimera te ba misi ba te bele vieux esprit na beta pa na moi c'est comme on a ba mettre pe ba tsenga be poa artiste comment na pusani va chanter yemba abeta ce qu'on marche mob na ke tozo beta po wa zo te kwa kati sayo voilà mais tant que chanteur mael est on a yoki ka note ta Obetani, Oimbarani. Bon. Les agents improvisation en maîtrisant te. Ok. Mais du moins, n'a pas exprimer douleur nanga on a sali parcours on a ni soit 11 jours. Vita la na yaki bo premier jour na yaka ba na istaba yaka ba sala yi trouble bo tala jour musu na telema mbule sile langa na oyemba ngosiko. Takene musika te fait singa kota. Ndi na kota ki na kati na ikuta be ben tromba ngala ba master musu to na bon pas bill. Nakuti badela aventure ba musu to na bon pas tata. Nakuta ba chanteur ebele ke basali colonne yo momo na mena ke cortège wane banditi sali nakati ya lupango po moyebi mezate mais ngana na relation balexinga ti na 3e position na 3e place na koti wana boga pazake bandoko ya premier chanteur ayembi nzimbo avena nga japonais alongwe 2e ayembi gimali la 3e nga na yemba wilika na baneno likama les vrais mots héritiers atanabi yazalaki ton 2e chanteur ando yemba batmu babengi goga likolo atelemi ndako sina pale nga sali test sans ye nga ton ando yemba na andi na likama non anga ba souci anga ba penseo talanga ya wa moteme tondi na ba souci zonga chéri nanga to vanda kinga na yo bolingo Jean-William ba soki naza Tongana Saliango, c'est bon, Nakim Panzi. 4e personne, aïe. Ton 4e personne en Noyemba, Goga Siwe Goya. Ndi, aïe, si on chantait mon autre maza. Masaya Kababing en Aïna Simon. Mais tu es mis dans l'Ikama, Bandila, Kaka, trop, t'es bobé, t'es ganakati. Parti na Embagi, Eria Zaïti. Mané na yembi na présence na ye. Dans la guinée où tu na souka qu'on a des places na komagi avant. À Katinga. Singa c'est bon jouer déjà place. À part Nzembo, là na kenet à singa zonga. À part Nzembo Nzembo ni so yebi. Et si dans notre temps va répertoire wingi pour toi génération wingi. Mais il presque wingi bi wilika ya bobetele. Wililika yoke mobembo tikinga na ndako na yebi yo kozonga musala na izali loko na kinonti na suka à part yango na yemba ta ba 4 chansons bopesa ekiti bazu kiti ba koti na mishka kabia pusani na koti okuta
Banani ba mission na la team. Ba mission nakutaki mwasa nanga Jirens Foudre Aquila Moembi, nakuti Mishka Ngandu, nakuta Manase Mente, nakuta PPCM, nakuta Diego Milito, qui encore nakuta mwasa mon Hervé Tao, frère de la église, d'un pain de vie. Et nakuta mwasa bato bamsu balongwa pourtant toyaki après mambo comme benani en heure okinde là donc yo faut chanter au kasu résister té parce que ba bosser bazaki wana nakuta pignon d'attaque donc c'était ça et après na bandi pe ko bandana no songwa na 2 ou 3 jours après nga nakuta orchestre ya fan là ndete côté lema bandi si wo mambo moi le kolo moi nini tant on a pesi sur le kolo to manga ya whatsapp na séquence na biso ya wenge bata test vidéo bolanda biso na Milouz les test vidéo rep vidéo na parlé quelques jours après to kiti na son cavio na banda boulot na banda boulot la team banda sans album beta ba concert même na Angola na ba sala minene na ba Atlantico bondo sala ba vocal nini pour banda sans album bondo beta ba concert mais patron na biso za déjà na répertoire et to ando simba pe wenge soki to sali likamanga na ndo sala vocal ya vient na tata parce que na utekuna na iba technique na le premier jour où na zo vocal ngo ezali Hervé Tao mtando yimba ngomasa na Tao soki bomoni gigi kuyenga gunanga soki bomoni ploje ntingi gunanga soki bomoni papi dengwa na ye loba na ye nazali se kozela Tao tango asali yango vu que Baya a déjà Kier Nzimbo a été l'élément premier solo et ça vocal à tata. Master P c'est qu'on y a même fanatique et boy. Tout à l'heure na simatunga. Oye bien mo. Génération Wengi. Ni na yaki wana. Ngasko no sala. Soki bomo ninga pembe na goga boka mote. Loba na ye. Nazali se kozela na koyoka mawa. Na changeango mama ye mama nga Cédric Nzambe abona ye koyoka maloba ya Daniel Masaro Buba Diop abona ye koyoka nalembi mama awa yoke na yo yebaka na bolingo so pe juste awa yokatinga biteni moso nanga boliene nsengo awa yozobo manga na bolingo ngai mwana mawa susie lati nzoto loboko esali mariage na lita mama soki bomoni gigi na bandi wana na somba espace wana papa natikala bien na micro wana tilelo selon le cœur de Toto bakalite ni richesse na olinga pane ba qualité à Toto façon na ya enfant dans la bateau ils ont rendu en fait on ko salé mabe on a un problème na soit pardonner à il peut bosser ni comme OK quelle que soit grandeur il y a problème on a yo na so sali pour ngate natala bana na tuzaje ba grand garçon so fani na mpona fana no bien fona tano ndenge o fana na bato na kucho na bango et ça parmi ba qualité oyonga na apprécier pa na est-ce que Richie a passé une opportunité na carrière non ndelo lo vandi boy ko bisa biso ko sala témoignage que madame Temalamu a fondé ba porte a passé combien de fois de salle na communauté 9 vocaux 9 solo vocaux la solo retirade à 3 mi ange mi démon 3 et puis la chemin de la gloire 3 pourquoi peut-ce qu'on va 3 il y a mon quête bon c'est lui le maître du jeu aibi ndenge nini ya ko utiliser nga l'album ton orchestre nae parce que yende patron il est responsable ya mambo yana di papa na ndako nde de fanda na bana papa bi rôle ya moko na moko abi ke ye so ina tindi
akoma ti na fauteuil jeune pas migi na Saint-Denis akoma mais ye akoki kokoma kuna te na osukiseka na porte de la Chapelle. Tu vois un peu ayebi rôle ya moko na biso nde tozala bongo ayebi ndenge apesaka biso ndenge affaire fonctionnera biso donc tâche oso na pesi on Cédric incarner ngo bien sala ngo pena bien oso na pesi ngo mishka oso pe na pesi ngo mutu tel temps sous esimba te o fona pesa ngo arnaquer o temps sous foka ambulance o temps sous chando mais akwa bonga no yana déclarer pourquoi ngaka trois vocales trois vocaux pardon na ba chanteur mususu nga fanda na vena nga zoebela une fois na studio avec Pacha na première na studio Meko ayebisanga petit na nga na bima na solo moko elo wana loba na ngai tikalanga et so iba vivre bima na moko biso le to aux opportunités tom sou ya 3 ans à quoi on a déclaré. Est-ce que au cours de biso tous les 9 fois moko ça la bien bande ko belé bon na biso c'est moment le vénérable grand maître choisi Matata Hollande a profité Chancel Mbemba de midi bon ta la biso ah ouais Chancel Mbemba de midi donc nazo dédié ba solo on avait na ngai Masamba Rocky da Silva azaki na Paris biti tourne à New York to azozonga kalaté pourquoi pas les boss Jimmy Belao et Hakim Saloum le Neymar congolais na retirada na sali na Julia de Lidjamour na sala ki bolingo ezalaki à l'aise yo commission en l'air yango sali température bolingo chauffé miso misana kibomoto moto bongo yeba esika bolingo evandaka loin de toi ngana danger peneno nazwakaje. Maintenant je suis engagé, Pichuli Picha pétrolier. Lundi Tonga na danger, Penino na Zwakaje. Maintenant je suis engagé. Honorable Timothée Chimanga Gaita Munga Silva Chimbombo. Giboko Polo Kudai, Mama Botanga Marie. Malonda Wani na Julia. Nego sana na Magastar tala muke sima magali okomona ndenge mabanzo malekelinga nakoma kolia nakasa lokola mozangi eloko moko yo yebae l'amour est une drogue gelo rekanga olobaki okozonga daduzidane dangola Dan Kadimex, wow. Dusi Cornelia, na lembi kobenga yo Numéro Magali Bumba, toujours. On est na Magastar, après na na J'aime mon mari. J'aime mon mari na sala. Approvisionnez-vous et chargez bien. Eli oule kubachar de combat, pardon kosenga renforté. Présence des analyses roquettes tout a dit wasali après na yana mi 11 000 démons na mi 11 000 démons na sagi na sagi na li comment on appelle ça bah titre en haut la cayotte na c'est na la cayotte na sala qui tout c'est Dieu na gérer spire j'ai contemplé après yasali ngana goya na zoye baptême pour j'ai contemplé ta beauté, je suis rempli de joie. Bakulu tubalo baboye, soki mwana lingi kosimba motobo tikani ya simba. Mokola ko nazoye batin pour kolingi na nyoko malea. Nazoye batin pour kondimi na sila boye. Spirae. Claude Wayi soya sonega central Rigondombasi. Na kanami onge na ça na gombe Diona la chanteuse mama ni mama ou chérie mon amour permettre sourire et ça à te lever des rideaux namatama gelo tanga
Yannick Makangila, japonais Ben Ngombo, Bilambe Bele, Yaya Fortina Ngombo, japonais Ben Ngombo, ya Jambungwa Lelio. Wanakuna, après na sala na mi-ange mi-démon, ba distance. Licencié que je suis, non. Licencié que je suis, exercice à tendresse nazo kokate. Alain Tambwe Bakenda Bagera Bolingo Bazwa Lisa Cité, pourquoi Pangai Dayuso Katinga Eteni Monsonanga Bolie Netsengo Alexandre Nembunga Papa Baski Maître Junior Mose Yannick Julama Eric Itenda Zemanga. Attends, on a tangi à Zézé Mbalama, on a pensé na le parrain Wabi Tendai, donc les toza à la team Wata toza éprouvé. Attends, on a tangi à Zézé Mbalama, esprit en payé. Donc, mais c'est sûr, condoléances à toute la famille Tendai. Donc voilà, toi tu vas perdre Oyabiso, parrain Wabi Tendai, le grand frère de Tête Tendai, Maboko Bank Lémonaire. Mes condoléances à ta famille Tendai. Merci beaucoup. Donc, c'était ça, Wanezaki, juste un retire. Nami Ange Midemo, Ndene Koya Lelo. Lelo Ndezara, Ndebaba, Ndeto Priatoba, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chemin de la gloire. Ba vocal de la gloire, ba vocal de la gloire, Yango Salike, Lelo enfant de la fauteuil jaune. Nazo dédié Yango, vite fait na, il y a Théo Zambrota, le plus boss, le boss des boss. Le boss Théo Zambrota et Migazo Landabiso. Théo Zambrota. Deux fois Théo Zambrota. Donc, on a dédié à vocal au Panaï. On t'a besoin de qui nous vient à Paris? Si on est au sur la boya Théo Azana. On a un pays mouga d'Afrique centrale, Karamé. Fona sur la mer, Lienda au Peninga. Tu peux s'y Théo Zambrota. Donc, bon séjour, boss Théo, place hôtel à Bisso, mi gagné ma PC de Jambote, non, on a remis ma sous na privé, quoi. Na ye na mi Ange Midemo na banino na Queen Lina crème na pesa physique ya makasi te nokeyo kamales na pesa Cédric apesa Lina bo oilo na rano yaka muke na rano elo mosko live non pas trop qui ont été na pesa Cédric apesa Lina bo Charlie Kinkani Yaba Lina Yina Kovanda na bato basale mabe mpwa boya na ye kotikala imona mukila nzambe Lina na yo Lina na nga lino ya toto kwane ya gina Lina na pesa ya crème na ya na automatiser love manuel l'équipe pasio Ba astronaute balobi ville monte kotina Jupiter. Ba Amazon ba décider que ba ya mission na terre pour ba lever Nancy. D'introniser reine na planète mosusu. Pour na beauté na ye. Période d'ambinzo esili kakala. Tokomina tangwa ki pekap. Novelas. Ngayeyo. Sedambung igenye mae Yagamba mwe Zungananu Mamaringa mwano na zoda ye 125 messages non lu Mamonza zobe takara Babilo msuto emba pena mao monzo Kara solo Migenye mba Mamaringa mwana nona zoda ye 125 messages non lu Maman zobe takara je ne peux pas vivre le reste de ma vie sans te dire ce que je ressens pour toi Léa c'était Jordan Fonseka Kim Salumu Masamba Rokida Silva yayaye Motambongo Jarabolingo na impanangeza laka mopepe Potana lobina simbango na maboko Menazoko kate Et pourtant tangwana yango ezo karesenga mposai Tangwana nga komana nga très excité o Ba mode
bamondo foza na mayele ya koyemba o foyo kama mambo kapa bayale pa ba vibrator poso oza noka luzolo opesaka ya nganda donc wana arajo na sala na novelas après toye na koko ya makambo de la République chanson de la gloire de la République. Non, c'est lobby, c'est lobby, c'est lobby, lobby, mais non, lobby de la République. En fait, quand c'est la vocale au MB. Kasi on a fan de l'équimiat. Ah, vocale au MB qui on a. Aujourd'hui, la caché, il y a Victor Eleison. De la République. De la République. Et ça, les que, bakati, mutuna famille, ba lapide mutuna famille, ba adopter dans la famille, ba victorien pour na vocalo. C'est solo. Amour ebesi ku circuit réception kuteni na malaise boni balingaka ndenge nini yango laksanga lelo babondelaka ndenge nini mpona bondelo mpati matezolo siki Fernando Gelo ngekangango hewawa. Mais vocal on dirait Bobby Ronaldo de Salango c'est comme si n'habité sur les yango bien c'est ça vocal oui ça va vocal modernisé. Ça vocal à Wendel. Ah ça va ligne même dans ba concert. Mais ligne oyo montu ebisanga oyo ki ngai neti Victor. Naza Sorbonne voilà. Félicitations déjà. Merci beaucoup. Copier en bien, ça l'en bien. Tu na copié te eza vocal nanga. Ah eza vocal na yo. Eza solo nanga créé par Cédric ngamo na komi venanga déloquer la témoin na sagion awa na marcade. Tout ça il likolo na likolo étage na venanga. Ba vocal nyo social biso yubo muto sala ngo to. Ouais ba solo nanga ngamo na koma ba vocal nanga. Très bien. Oui. Parce que ba longoli muto na Victor Eleison ba adopter on. Ouais, parce que au moni musique en lelo mige faut qu'on se le dise na ndenge ya bien. Moi maman abe komitro, au mona mna jomo boye asokoli alati kitoko atie manette atie ba poudre aye na plateau mo ya TV pour na la critique to analyse na ba album ya bato. Oyo ye a contribué à ta na différenté, même na di 1 euro atiate. Mais moi, je suis boga, parents, pas dans la bande, dans la famille, aïe na plateau, ça la analyse, ya mambo, o eza ya bangote. Et ça li lelo, moi na sali plere jake, likola visa longo, nga ba adopté nga siko côté la famille en victorien. Dans le monde Bobby Ronaldo va remplacer. Deux kanisa. Wana eza appel na zwa ki avait na ngai venangai nani joli mubiala nda abinga ngai abisi ngai petit to adopté na Victoria petit frère wana to lapide po asali sopis par rapport mais muninga za na poso ya poto yo ndozo ya poto boye ofai na fauteuil jeune mabe zapi peso ya poto ya vanda faut travailler faut bosser tolobela nzembo tolobela chant toloba basolo mwende tosola pona ba voko boye c'est important inutile oya na ba histoire mo ba invita ngai basalenga boye bazongsenga boye c'est pas vraiment important to yemba so yembino bile osali ma bien poto ya OK ouais poto ya po aya parce que moi mama yona ga japoto voilà po aya poto ana asayo wana te ayemba. Ils ont dérangé aussi na visa na photo na TV. Bon, ça me dérange pas vraiment et c'est sa vie. Moi aussi je fais ma vie. Donc nga suis nga juste ils ont pour na beti vocal de la République. Na biso ga vocal ils ont vocal mongo. Ils ont Sorbonne mais modernisé. Voilà. Très bien. Amour epesi ku circuit réception ku dani na malaise mige balingaka. Ndenge nini yango laksanga lelo tu m'avais promis Sheraton. Je me suis retrouvé dans un ghetto où les mères et les pirola kaki lele sukelinga mabeo na leli Daniel Masaro ami agogango fudrae papa na ketiango mboni tolingana kilokola mbapostolo na Yesu na lula kilokola mbisa lula mpambu ntokanga makilokola
Sonzo na lokola moto. Félicitations. Merci beaucoup. Niema. Rosel biso vocalement à Bobby Ronaldinho parce que au niveau de timbre pourquoi ko senga ngai place to yekola te na pas professeur mbamozo qui pas moninga na la classe collègue na ngati ah ya moninga na classe mais on est tous des travailleurs te mais ya non qu'est-ce hein ya non qu'est-ce puis il y a bani musique qui kala pourquoi ngo fana na c'est où ya sa musique il peut no sa musique pourquoi ngo fana makasi na ngomba bobi panda ka frère na nga exact question pourquoi yo s'appelle tine singio vocal mais Bobby ba plan na ezali mais na sepela il fallait to banda na prof elo na ndo imana paleve ton sokola ya jana no imanzila na no mani na yembeli nzembo yolari ezali belite ya Migetika mambo ezala pasi. Mambo ezala pasi na rolela na publier vidéo ya nzembo na TikTok na tali ba commentaire. Bango tout baza na même langage na vie. Nzembo to sala na Malik Sente soki na TikTok na ngezali. Yebisama sobombelinga ngana yo kipe mingi mbazali kokebisanga. Soki okobomba mpe ezala kati ya motema na yo yebi kaka yo yebisa lari yokomisinga lokola zoba libala ezali eloko aliseki te soki ozwi engagement mosusu ngana tika nanga po iwa moto mbasombaka te naya kotika mokili se boye mpelikameko ute yebana te nayembeli yo nzembo oyo lari ezali historia ya vrai na ngai ndenge osalingo kosala mpe basusu eza motindo na yo nayembeli yo nzembo oyo lari ezali historia ya vrai na ngai lakisi ezaleli mwasi ya libala o agpc pusani wando travail qu'est-ce que wando kola naza siko na défaut mon ayebi te so eza défaut to qualité nasala métissage ya ba grand prêtre tout omoi nde nake na bavie presque tout oyebi ya baregistre na biso nakotisa na mela mpe na bavie baza redi ya miss aza mais déjà na babiloko nanga litisa ntango oyoka vie bayilo kuloto bayilo te donc déjà bavie baza na nzoto roi de la forêt koko na biso kutu koko na biso po sauter dans la scène biloko mosusu na yembe déjà na ebandelo wana ezali biloko ya kokoba po toto ape so espace wana oyemba biloko ya papa na ye donc fo ayoka na eloko moko boye fo ayoka mwa tembre wana ata mokie fo ezala la team wata bachanteur baza félicitations merci frère bato ebele baoyoko vite fait ba trois vocales wana mais jito elanga ta na ndoto soko boyi na yo koyoka maso nalobelaki yo mokolo wana yiba orosila kozongisa motema ya mutu profondema izuki nani ayawa bavie baza non taneza côté talent pendo za na talent merci mon non côté talent za na talent merci les avant bozonga photo ndire photo to causer le mon live mo et ça moi c'est mis live mon frère et ça bien PDG on est émission nani clavériste Malik Sente moni to bande émission retard émission à 12h de salon on a 16h parce que ton dose et la clavériste parce que ngalinga pour la justesse rien que lito déjà simba mais soit sous clavier ça zaki to ngai to
Photo briefé na baya. Donc ça la pena journée mo la team wata donc kunga na kunga. Et ça la maman a interprété ba chant héritier continuement 20 son et moi Redi Amisi. Quand peut être une question me repose en paix. Attends moi 5 titres mo yo na yo. Et ça spécial wana donc ils appellent spécial wana. Na ole lisa batune si yo ko bilo na oyemba si ona mawasu makasi ezala fait à Pacino Bulantulo. Donc ça la journée na Guinoche International photo organiser le mois bongo pour na ba musicien la poudre ba boji banzembo na bike. Ah ouais. On a combien de chansons na tiroir na yo. Oyo pour na moko ba eza combien déjà? Bien zate. Te banzembo eza nango. Mais après ils ont dépendre na goût siko ya patron na suppose za na banzembo ya goût na yo faut présenter patron na biloko yo za na wa sali choyenda porter choix na biloko yo ya nango envers. Très bien. Mais tous za na banzembo ozali na muto yimba batu bazo proposer ba proposant bazali mais après non to boucleté tous za na besoin batu bana besoin ba yimba bango baya ke ndeti yo faut muto ya ba master baya faut baya pour ba master tous ça na ba champ ba master bana ba nzembo nga Cédric na nzembo parce que toi ici après tout le monde a un message na groupe to quand ça on est dit ba GD a commis boti na ba nzembo na bino pour boss ça a besoin na aussi quoi. Donc l'objet mon étude n'a passé journée c'était préféré de tourner depuis hier. Donc na joie tenté pour na ande ko enregistrer moi le open ingénieur junior na si ba boulot na ande na yaki mata. Bon so est-ce que faut yemba mutu ba ko contacter on so il faut yemba mutu ba contacter nga ba compte na nga ezali na Facebook obeti Cédric Mbongo, na Instagram pareil, na TikTok pareil et puis voilà. Donc bokomelinga ka inbox to planifier to sola soit bolukio PDG Migene ma à travers yo Roi Bilamba naza pe na numéro ya administrateur ko ko gérer comme on a Arnaud Singi boy ko contacter ye Armand de soyez vous contacter Singi comme ça bon ça les solo na ye pour qu'il ait bien ils a 07 58 86 19 13 07 58 86 19 13 Arnaud Singi azawana yem to gérer membre administration en Paris. Donc soyez vous bengi soyez ba bengi bon Arnaud Singi. Très bien très bien très bien. Mon bali adore Casse Manzam. Mais il y a un son de 18 ans le roi de la forêt. Ah Kokoba. Bon pour toi qui pas Kokoba nazo dédié solo à Coco, il y a grand-père nanga, il y a Pépé et pas Venanga et Coco de Sakala, pourquoi pas les boss de l'art catégorie. Et sans oublier maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya. Nabanza kilokola magenya na mambe ko protéger kanga e ko protéger pe bolingo. Tongweta na mikakata no butuneli mosei. Elanga ibi mikola mvula bolingo ibinga nzoto. Migenyema nzokande bolingo kenge on a pas travaillé bien sûr. Mais on dirait héritier a la confiance notre les rapports on dirait confiance comment ça les tori makana ba vidéo à mon avis missioning lobela kombo na yo on dirait et là on est ça là on a trop sur na yo puis confiance na yo parce que ngana luka ko lakise o ngana za pour ya comprendre o ngana za peut-être bien on a bon. Et puis na linga rosala ko bongisa weza musala na donc les travailleurs nyonso na entreprise mo yo non suspension te biso ndé ba doyen so problème weza biso ne ba fra par rapport et servir ba tout sous un exemple pas tellement suspension mais na cadre ka ya punition. Très bien. Mais bah tu vois dans la scène musicale juste passer à il y a que artistes présenté bino liboso na grand public des ana ba concert des la poule gaimo Cosa Nostra où on a projeté na Zénith des bima yemba bima bina donc até qu'on a grand public PDG le monto bo sanate autre temps autre mers tant au bon va beti la iba Zénith au ba kokobar na biso maison mère beti va dou les Zénith matin lelo ils ont démonté musique à Kaleza qui on a de 23h à l'aube de 1h à l'aube, de 0h, pardon, à l'aube. Tu vois un peu, les autres, bah, couper ça nos 2 journées de la scène, tu vois, ils sont à 2h quelques.
Chico, imagine toi, dans le répertoire, il y a 3 albums. Bobé ta chanson niveau Tigani. Et avant la team, et patron a vu ça dans la place où il y a déjà dans la histoire, mon bimba. Fallait azonga pour la première fois, Cosa Nostra, na artiste na salle monko européenne. Tu vois un peu? Faut azongi sabiso, tia ya tito banda album, donc, na bateau, na ba question, na, moi, je pense qu'il y a des problèmes, il y a tant. Mais du moins, na moi, tant qu'à autre, moi, Cédric, personnellement, na joie espace, na un vocal de la République, na salle d'intervention, il y a qu'on a so igwe, tant gogamati, bolingwe kakolinga, c'est pour na linga kiyo, tout, on a na salle d'intervention. Na ba jojo ngonda, na motema na kolela, na ngam na zaywana. Donc, malgré l'espace où on a eu à Obimisa, voici pour vous. Ils ont quitté, mais du moins, tu es mbaki. Mais je crois, dans l'événement, le 8 na Bruxelles, na dos de Bruxelles, baro lemba na bango biso, pour oyembe rozala. Ok. Koyemba na ndenge ba mesana oyo ke la biso. Bon, on a comprendre pe ba fanatique wana parce que ba na ndenge ja bataille la biso, ba na ndenge ba yo ki la biso na musika. Batala ba concert beta na Kinshasa na Congo wana. Déjà tous la ba espace à oyemba. Peut-être il y a envie bazeler côté. Il y a on va déclarer, il y a on va réclamer. OK. Mais boya ebele, je profite aussi pour na robengi sabandiko tout balinga ba. Le 8 novembre. Le 8 novembre tous avons à Bruxelles boya vraiment belé ba spiritas o ya biso et ne ba la charité bien ordonnée. Donc bino banda ma solo après ba mourir à la bonne musique, ba spiritas à Belgique, ba mourir à la bonne musique, il y a Toulouse, il y a Genève, il y a partout. Donc boya na les 8 pour un concert de revoir après au bêta netozon na biso Kinshasa. Très bien, ouais. Très bien, très bien. Tu as invité Bandeko tout au Talibiso le 8 la poule de cause en Belgique. En Belgique, donc vous avez la place, tout le le 8 puis vous avez la fête donc les musiciens vous avez espace tabango depuis que tu réclames les musiciens vous avez présenté peut-être représenter les musiciens na Bruxelles donc vous avez la place. Jojo Lingwabi arme blanche. Très bien. Balle blanche. Bandeko Abela les millionnaires petits basélé. Masananga junior tozo ya wana déjà à partir les 5 to traverser tozo ta liste au kota wana donc Freddy Pemba boza boyapna ebele pour que ça la gitoko et Emmanuel Bellon na ebi ozo fan ça déjà na ba Lorik Ilunga ndenge za la Fabrice Lombolo bo gérer déjà terrain et ma sœur sans oublier ma sœur Tania Baekama donc tozo la wana déjà d'ici les 5 pour tout se payer ça bandeko tout. Très bien. Donc, la photo de concept émission déjà. Merci à le vénérable grand maître choisi Matata, Chancel Bemba de Milliers, Junior Malaïsa, le mystérieux Malaïsa, tu peux s'imboter na Evan Tumba na Kati en Vex, Jimmy Chimanga Port de la Chapelle, Maman Philbertine Samba, moi aussi à Docteur Samba. Il a fait Jean-Claude Mabanzo, Topesi Mbote, Terry Lubadi Kaleka, Valet solitaire dans les États-Unis, Topesi Mbote, Roi Bilamba, Kéline Tsumbo, Ojeps de Paris, Topesi Mbote, le Bandeko, tout vous a connecté, branché à Sénèque pour moi, Fabrice Massamba, Red Mouta, English Fad, Appel à Banglais, et Guy Baena, colonisateur de la SAP, Montemema Sylvie Baena, Topesi Mbote, na Arnold Bach na Lyon, Venanga Fabrice Semon le Léa Arnold Bach na Lyon Fabrice Semon le Léa Lex Topé Simbote na modèle mana que citoyen du monde Topé Simbote Kofi Panda Vinangai Topé Simbote l'homme prudent Kofi Panda Topé Simbote Pide Lolelo puis Topé si Papi Kuba Mbote Topé Simbote na Gianni Kelele Topé Simbote na Pacheco Kialukila Kia Lungila to pesi mbote na sœur na Tassia Noëlla écran en couleur en Angleterre dans Londres to pesi mbote grande sœur Tassia et puis mon directeur Bomboba to pesi mbote na mon directeur Bomboba ndeko ya Marlène Mboba na kati ya Paris to pesi mbote lady chef mon konti to pesi Ousmane Gouzele to pesi mbote Gigal
qui sous les propres nakats Angleterre, tu peux s'imboter, patience c'est moi qui dit de longues jambes cernanga, tu peux s'imboter, Chada Amissi, China Rambo, bon séjour à Paris, et puis tu peux s'imboter tout le monde, tu vas connecter, branché, à ce net pour moi, la chaîne YouTube, la biseau sur la vérité, le Nepsarabino, on a battu nos cours et mixé votre doc sur photo. Nazo Bandara place au Tiki Wana. Le directeur Bob Mboba. Lady Chef. Des fois, Marlène Mboba. Des fois, il y a un boni calongi de la République. Donc, so Betty Boni, il faut bien un directeur. Donc, ok, il est bien, on a habitué à Moramba. Donc, on a pêché Bambo Tebele déjà en 13 000 djenda depuis Johannesburg. Pourquoi pas Trezeguet Moussa la démédié? Youssouf Pouradadou, le boss Navikola Nabiso et seigneur de la ville, on va la Maman Charité. Mohamed Moleka. Il y a Zarabon, on a les millionnaires, Yannick Kini à Homebox. Donc, on a dit que on va la Nabiso. Et voilà, sans oublier Bafo Money, Bafo Money, mon ami, que je salue Francis. Voilà. Très bien. Guino, je suis en régie. Accepte ce fauteuil, ça, je suis un plaisir. S'il te plaît. Nalia na mbisi, na ba restaurant belé, na ye na Mambo Galaxy, na kuti poisson. Tala mbisi, mbisi pe ya mwana te, haza minere te, haza mukolo. Ndoboko liango familial, botondi, mbisi basangisa na crevette. Kaka ye mbisi. Basangisi na makemba, basangisi na poivron, basangisi na céleri, basangisi na pomme de terre, basangisi na munganza. Donc mbisi azu vitamine. Bazali susu na ngulu, bazali susu makayabu, brochette, otobengi kamundele, mayebo. Ndo biloko nyonso mboka. Pa Galaxy Mambo tozolia. C'est Mambo Galaxy. Hato sala pana bana mboka. Yango wana Congolais pona esiko yokolela or ke ba Congolais to yebani. Osali 6 mois bo bundi na propriétaire. Tie musapena lisu. Mais Galaxy Mambo 8 ans. Quel restaurant? Et ça musicate. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite le 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Fumo Bandinga. Serge Mabiala. Il y a Serge. Nino Sepela, non pas Serge Mabiala.
puissance vocale. Ok. Adap na kilaka. Nebiso lo bana konga na gorge pena. Baza par exemple vie Toyoka. Et puis basanzela à l'école. Donc sotali depuis bango babimi na génération na bango. Baninga ba deuxiémiste yim tatiki nzela. Après ba vie ba ilo. Merci la génération wenge. Donc la deuxième voix est belé, bah yembi nanzela avec Serge. Ça arrive aussi pour travailler ma vocal na yo pe na ba idée vocal ça arrive. Bien sûr. Bien sûr. Et au moins ceux qui la musique rendait ni mige. Au moins soro yoka déjà ba effort de ça là ya ko kotisa ko interpréter. So interpréter trop. Et arrive à un moment mon soro ça les loko na yo. Ata obane ko visager mutumo wete o ke lo moyo na bilo parmi bilo oyo yemba na bouger net mututele et lo kondet na yo kangote so réfléchir il faut qu'un nze momo so yemba déjà. Donc dans ce sens là ata auto loke m'a dit Serge m'a bien été vu que côté c'est déjà aux autant ko était ya ko interpréter so c'est loko ata yo mo yo to wa mutum so na yo ke neti na parmi bilo on a sali so oyo kito so lo kyan oyo ki omo abina ki ata mori bina makola jino. OK. Ouais. Alors tu as biso ko c'est plaisir na vocal nini ozanamo. Yo kangelinga motema boye eli yonde moto na ponaki na libala o kasi pona nini yo kangelinga kanda boye likenge na moni pasi tobi sengo. Eli kenge jula mulu dese ngana lingaki yo yemingyo tala kutue adolo makanda o prince bakoyo nerike kenzo ilange komi pembeni to bomba mbuma oyo tolonaki na tango ya mpela. Nabialo, ACPL. ACPL, bandok ACPL, tout retenir ni na passage dans Cédric. Oui, il y a retenir Eza, Toza, ou à retenir Lelo, bas spiritas, n'a pas de retard la vie sur partout, Toza, toujours bunda, Toza a besoin de force, Toza a besoin de soutien, bon continuer toujours pour soutenir Bisso, bon continuer toujours pour payer sa vie sur force, surtout na bae o Toza rana bateau Toza rana na bango. On a toujours bossé. Là, c'est Docs de Bruxelles, les 8. Bon, là, que ça soit amour, bosson, babier, Teresa, déjà ouvert, beau payer, pour brosa la OCP. Là, donc, il y a opé Sabineza, bon, qui s'en a bien mon thème, bosa la calme. Oh, c'est d'assez, là. Tout ça, là, non, pour ébiler opé César. Donc, voilà. Très bien. Merci. Barre Maxima, et Sylvie Bézard. Barre, et qu'on s'en attend, bella l'histoire, au testament, la salle, PDG. Na pesi mote na Jordan, je pensais qu'à papa John avait gagné la biso, pourquoi pas un Bessie Cornelia, Yves Congolo, armée silencieux, Papi Koba, garçon prida, donc l'homme prida toujours Papi Koba. Na pesi mote na Patimo wala na bela frère na ngota la pourquoi pas venir na Guy Basket. On a prêtre à mécène à secteur na biso. So moni Guy Basket, au moni Chango Basket, faut mon asko dadi ma vongole. So moni vongole, au moni Dieso la London City. Donc voilà, dit Dombala papa Zuri. Dit Dombala papa Zuri. Mon vieux Alexis Landa l'institution. Donc les boss de l'art catégorie. Big salutation à Boss Théo Zambota, pourquoi pas les boss Jimmy Bila ou mon vieux Hakim Salou, le Neymar que j'ai sali, l'international gabonais Gelor Kanga, Trésor Iolo les Boucantiers, il y a Maman Presto, pourquoi pas Touré, Diable, oh il y a Bisso, il y a Maman Gaga, donc on a décidé que Vindo qui n'a States Mote, Joël Matondo Africano, président Irlich Ndonzi Diama ya vert, il y a Zarabon Namba, il y a frère, il y a depuis, mon vieux Pelé en fou. Papi la bila o ya biso le président les matins staff tout il y a FM bozue lo musika ndenga fauteuil jaune et puis ba master nanga soutenons nous vivants bozé belé na kati wana na ebiteni na obanda o décrit bino siko et pourquoi pas entre nous de ces d'ambon ba jomo boy bakuta na chaque dimanche
na batantine moko boye batiaka balare na bango mpona évolution ya artiste donc nakoki kobosana te na cité ata so eboza ebele et master na ngai rolimi ndeki le banquier pourquoi pas l'administrateur Cédric Bonsoko Bekam Neftali Bola Kangourou Ahmed Silo à Maman Solange Adela Metal Junior Tedika Commanda Dekamo oh ya biso ya depuis vous avez belé trésor bateau na trésor Madinga trésor Mamengi Rolimo Tombo les grands gérants donc basé belé sacré tunga na bosanité harmonica cette fois parfait mami les bienfaits n'a jamais été perdu et na pesimbo te na Gucci Malé l'agent secret depuis Luanda sans oublier les boss Charles Dangivé nanga depuis Moninga docteur Harisen notre gouverneur du Congo central gouverneur Grace Bilolo donc moi na bino Congo central lié bo pesa boko président Riva Baspiritas ya Kazangul bozo na ninga koto excellence modéro Timba o ya biso sans oublier maître bienvenu Faso procédure maître Junior Mosei et na bosanité Priscilla Oba Ladi la fraise la preso Régine Ilunga maman présidente Mbuta Lombi vient en ngai ya maman Anna Robosana ote par rapport à système et puis voilà grâce Monsengo Gradi Monsengo Brasil Kinwani Gidikael papa na Flora na bosembo te na pesimbo te na Kevin Cheval Mike Lovalova roi d'esprit Junior Yombo mauvais Chims Kabengele et puis Papi Zeka de Parigo roi Bilamba depuis antiquité ba pesa idéologie migena ninga faute nga sou na dara musicien te nga zara courageux mambo no lo bano roi Bilamba aebi ba vient nga Dadu Zidane wana ba Sam Luta d'Angola ba Nicolas Bolele ba intro Arnold mais après réalité mon qui singa to kita auto base vata na mayulu pourquoi pas union sacrée donc na robosa na binoté staff kinga kati na nga baba na nga baboza ebele jour mpo mabe kozala na bosa nte staff le mvandu na makala bana makala nyonso ba chéri na bana ba chéri ba gros bisous na bino et puis ba yaya Losako donc base na nga tu ya rompenga ba maître chinois boza wana ebele salon jet set master na nga ciseaux d'or Armani lova ma bosa nyote quand ni na bendi na sali donc voilà pour le finir Jisali, Alain, Boutique, Akiliman, Oninga Moto, Arnold Massamba, Sarah Sandrine. Donc, gagné Mayo, Bisogi, Tosali Bouete, Passi, Patrick Parabolique, Yannick Makangila, Romeo Mavungu, et puis sans oublier Léa, c'était décision finale, ainsi que mon oncle Mystiche fait à Blandine mon coco. Donc, on a London City, Tosimbi, Tonto Lukuki, là, en direct des systèmes, et puis voilà. Na pesimbo te na ba na ngai des gros bisous na bike bota la musika Mavi Mbungu Markevi Digravi Sergevi et je vous aime beaucoup Arvi à papa donc on est ensemble Sarah Oliechi c'est là Manjolo sans oublier Fabrice Ngelo PDG Kitoko merci beaucoup merci na bandeko to balandi biso merci na bana monde entier tokutana bino mbala sima soki nzambe azongite restez connectés restez branchés on est ensemble nani nakokata boite sange na busama équipe de rêve o ba se déplacer qui na aéroport papa obi na ndenge ya Paris ba kimi ba boulot ba ko ya bon aéroport en tant qu'aller Basse Gare du Nord moni Guigui Chanel les criminels Kevin Kier Daniel na pesimbote na Divine na pesimbote na Poupette Benel Capo Donnel Petit Nanga Ariel donc one équipe de rêve président Gelor Beke soki na bosana bato mbima belinga okota sermi depuis mère na biso Mavero na lugi sobriquet tezonga na ndenga bongo puis voilà sans oublier Fabrice Lombolo tozoya la semaine prochaine donc voilà merci tout donne balasima soki nzama zongite on est ensemble merci pas solo la vérité